Ozoya pe lisusu na bakecha banyongo ozomona bakecha musu basombela okuti na poto wana 450 € o petit nanga petite sœur nanga lelaka na kombo na yo ti lelo ozomona ve nanga dadi bigisa ba nanga soki na moni na na ba château rouge na biso so banini na ba niveau na robetela il faut 450 €. En plus na Kinshasa poza na nyongo yebi ve nanga sa jamboka junior mpaka zolela makasi ya sala ngo normal batutu na mabolingo problème ezanga kate wana kutu mwana mutando te yanga trop mingi masa na ngai ndeko na ngai Isaac Parker ayebi garçon. Est-ce que c'est vrai pe est-ce que c'est vrai na ndenge wala kana Karine na ndenge Karine Mokonzi se comportera senti vraiment akobala na pe na Karine Mokonzi bon toko cha pointé de dégradation c'est nyoso toko cha te ko bala ni dira mamba nzambe be bakobi bala na po ebandaka na enti esubi normal oso mato lingati to chaka ke mabeme ndeni te Karine Mokonzi tali abimi pe trop asali pe ba vie trop abi bon ça va ko changer mais bali loka ba fi wana oyebite ya ba ki peka lelo emso aboti kuna mobali mobo ekutuko mobali wana kuta awanga na kuna mwana yebi kutu sansa mwana te Régis Deso ya combien quand il parti à Régis Deso na banda ko auto fanda loka na ba cité ba nini ba ba je veux ko ya $50 te et alonga ba primo ya normal ko kabela mutu ne sumai so na meli na ko wanga na ko mela mai mais ezana bandenge ko yebisanga te na bandenge mo bonde na rapa Karine oyebisanga Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na site Pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepa sika. Ya tobina Congo Température. Merci bien Banakin, Bana Poto, Bana monde entier, Bana partout dans le monde de Balobi. Bienvenue toujours dans l'émission Nabiso Vérité sans frontières avec votre Mandela de la presse. René Abiri, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ. Et là, je dis un très grand merci à celui qu'on appelle Maman Rosette la fleur d'Hambourg, pourquoi pas à Lydia Abiri, donc qui nous suit depuis quelque part. Donc merci à Paola Schengen qui est à Londres. Donc je sais que votre Mandela de la presse René Abiri ne cesse pas toujours de vous donner des actualités de ce monde. À Nana Mingarolobezate, toujours l'équipe nationale Mobimba. Merci à Gotebe, le patron des patrons, pourquoi pas à mon vieux Loua ou Michel Balobi, salon de coiffure biométrique. Salon de coiffure biométrique chaud de chaud. Donc Balobi, tout se faire soigner, tout se faire coiffer. Et ça, la kitoko. Merci à Gisèle Zinda, maman sociale Gisèle Zinda, Junior Kabananga, Mutema ya Chimène Dior. Pourquoi pas à Junior Diazo, à Charlie Kanga. Balobi, donc Charlie Kanga pour l'assistance Minga Rolobezate. Pourquoi pas à Gotebele. Éloge Mouya le tout puissant. Ozoyoka, tozoyoka te. Balobi, donc merci à Jires artiste Ngoy qui est là derrière la caméra. Donc je suis là avec Janvier, votre préféré Janvier, l'une de frères qui vit avec Karine Mokonzi, la baronne. Janvier, est-ce que Janvier est là? Donc Janvier, donc je vais parler avec Janvier. Toye va peut-être découvrir de quoi est-ce que Janvier alingi alobe la biso na mukola lelo, pourquoi pas Ayam Myriam. Ya Myriam Balobi, ya Myriam azo solo la kitoko makasi, Paola Schengen azo solo la kitoko, Royal Kinalele azo solo la kitoko. Donc maman Rosette la fleur d'Hambourg azo solo la kitoko. Donc pourquoi pas aussi Nabinoto Bolinga René Abiri le Mandela de la presse. Donc Minga Rolobezate, donc merci. Donc le lot affaire ezalinde affaire. Tokolobato tokolobate Balobi bomba mabe. Vérité de vérité. Nanya tinda ki osala nini, nanya tinda ki osala nini. Vraiment. Nga Mandela. Jordan Kambala le meilleur réalisateur. Jordan Kambala le meilleur réalisateur, il y a Congo Température. Donc je suis là avec Janvier qui est déjà là avec moi. Janvier. Ah. Ndeni. Abir. Ndeni go. D'accord, net na film. Ah. Oh là, oh là. On a tembe kitoko ndo mosomona biso hein.
ba garçon wata talaka nde tout ça ba zari betami ya kosakana te poser ya kosakana te biso ba job ba garçon ba play ndozo mona biso ba Isaac Parker à l'aise, très à l'aise. Voilà. Merci beaucoup. Donc Janvier, comment va la baronne? Elle va bien? Super posé, tara bozo mon santaza na ngota super posé, son avis super posé ba posé. Aza très à l'aise, tara santa. Ba sangwe bandi de ko tambola que non Janvier ba porter plainte Janvier. Yo démarraka otala raté ozo côté la Karine Mokonzi ozo ebate Janvier. Ouais, ngana mona Karine Mokonzi la baronne 3 fois. La baronne moi te bati 3 fois. So bo porter nga plainte, il faut bozana ba preuve. Nga muto afingi Karine Mokonzi na kotikele tante sana problème nanga. Il faut na attaquer tina suka. Yango wana so porter nga plainte, il faut zapper na ba preuve. Pande na lobabu. Nazo ko attaquer mutu te, nazo ko attaquer mutu oya ko attaquer Karine. Mutu na teka en général. En plus na yebite o ke ko ele lelo na yebite mais nazo ko attaquer kaka. Janvier et Rosala qui nande ko na biso Christelle Kabea ozala pe ko attaquer pe mutu nyo surtout. Lelo comme na Karine Mokonzi zo attaquer batu nyo surtout. De la même manière pe okoko longa pe par Karine Mokonzi on kompe quelque part, o kompe ko attaquer lisu Karine Mokonzi. Te tant on azala na mutu tengena ko na ndo ko attaquer batu te. Et ya na ba différence eza na ba valeur. Ozomona. Na ko sana yo MC na otambo na biri lelo boye. Na ko exposer nzoto na ngate pona yo. Na liara combien na bénéficiaire na combien. Ozomo MC to otambo no juste MC un frère, sœur ndenge za la normal. Ce qui na zo ko attaquer pona Karine Mokonzi pona za près na makamunyo so po ataka nga à l'aise akipanga presque tout ne na za so likambu. Bon. Mami azali Karine Mokonzi 3 fois là. Mais Janvier batebele bazomi tout na tuer jeune garçon comment oza ko se faire manipuler pas ya mwana mwasi Karine Mokonzi a manipulaka au moment où oza pe na baleki oza pe na bayaya na famille na bino moko eloba nini te ko manipuler M sous la ngage no lobisi et moi et compliqué ko manipuler c'est trop dit ndi naza nga ba ko manipuler ntenga na grand garçon zomona so M sous o nazo so ke pe oluka pe musala pe bangajo pe quelque part déjà ils a déjà musala na l'équipe bat musu basala na ba site mo ba futa mo ba $100 nga l'équipe bango pour M sous na vandi nga kutina linga salaire pas Karine Mokonzi mais so na vandi boso na binga ya Myriam ne naza ka ya Myriam na problème mo Gisèle Zinda Ani Dembo ya Gisèle Zinga Ani Dembo so na bengi ka bango na bato bazo ba $100 na ba salaire na ba site nga l'équipe bango yanga kutu posa salaire na nga na linga nga nga salaire na nga c'est Karine Mokonzi voilà mais ba manipuler nga te pona episode ba manipuler nga te soki na olo ba par rapport na moni ke place na moni na za l'aise azo kipenga na nyonso place na za ke likambo o na za so na yebise c'est tout place na za vandi ke na bengi ba Myriam na bengi ba Letia Mangoke Chacha Kenzo Mama na Shanice Elohim na yebi ke na za très à l'aise tala bongo ozo ebisanga ke na zo salaire combien na ba site na bina $100 $90 te na lingite musala na lingite na zaka pembe na ye o mutako oze pona Karine ngape na ko oze. Merci bien Okoze Karandengo Lobi to solo la masolo yango boni basango to moni publication bala moko ndeko na biso no litabu asali émission avec centimètre ou azali mobile ya Karine Mokonzi que non Karine Mokonzi est divorcée de ba kabwa divorcé kututé mais ba kabwa ninde vraiment na ebité eza solo beza lokuta ba noli ozo tangela nga kombo bonga na binoli na binoli bien na binoli mo bateka ba nyampulo bando teka ba nyampulu kala bani na ebité so za journaliste mais to ebité monde ngo kuma msoko betali bakuna zwelo oke ba poto na yo seulement ba site on peut mama senga j'avais to ko ça site ngabité eza ba niveau non te site to za na ngoka yobi 4 simbelenga pro c'est normal yo ko ça ba site wana te ko za combien ozo mona bato pe bazwaka na bango c'est bien faut site on peut faut kotisa ko ça site bozana pe logo to ya pe Kinshasa ba otala okabo tina kwani yo moko ndongo zana kutu M susuko ndongo ya Kinshasa pe M sumuta zo kan charge loka ba Karine Mokonzi la baronne mais oza patron au monte ze lokote net muto zo tangela nga komunga na bi ando teka ba nyampul no linga na bi ando teka ba nyampul kala en plus azana nyongo nini Janvier nyonga fe na nga jinom paka ye muto ala na poto akende kozala na difficulté au futa nyongo poto na bi poto za loka mutu te soki ka poto foza na mbongo ba fait choisir ma tête ba vendre na Kinshasa ba fait choisir ma tête taka ba prêtre tête ndai maboko banki tête ndai bazaka na Kinshasa bavanda na Kinshasa baroke na poto mo tout bazong balakisa memba na bambongo ko ke importe so teke ko na mbongo bete mo chance mo tour mo M soso no mikanda ba mineur na poto yo kanti ko comme na mbongo M soso va les retourner ba bomoli ba biyango pe to ko mo yeba to comprendre M so ba biyango ba biye monsieur comment na ba promotion ko so ba biye monsieur za na ba promotion monsieur za la M so mo 300 € yo Kinshasa o kangisi ka mbongo na bisenga 50 za kimandatisme o yepe Kinshasa moi 2 semaines 3 semaines ozongi en plus ozo yape lisusu na ba ketcha ba nyongo ozo mona ba ketcha musu ba sombela okutu na poto wana 450 € o petit nanga petit terre nanga lela na kombo na yo ti lelo ozomona ve nanga dadi bigisa ba nanga soki na moni na na ba château rouge na biso so ba nini na ba
niveau na robetela il faut que ça 450 euros en plus na Kinshasa pour ça na nyongo yebi venanga sa jambo ka junior mpaka zolela makasi ya mbongo na ye mais par rapport ya G ndenge makambango ndenge ezali ko kendele janvier to solo lengo na ndenge moko ya calme po Lydia Abiri esika zali asepela na Royal Kinalele ya Chantal Marino famille Tepakin mais janvier bakabwani to bakabwani te kokabana c'est trop dur na matata na bolingo matata ezanga raté ozomona nde tozala babiri yoza mobali nga pe na mobali quelque part soto bandika love ngo lelo yo bika kinga na za nze na nga mobo na vanda na ye banda lelo ti lobi problème ezala raté wana full love love nyonso problème ezanga te problème ezalaki mais na minute na zo ba arranger c'est tout ndenge zala kaka Karine Mokonzi na mobali na senti sem couche na ndenge bien yobika ba tout sur ba manipulation na ba manipulation ba manipuler mais musupe bo manipuler be MSP siminonte MSP lo kwanga pe noko tema na kinanga ba zu ami ba nzema musuto yemba relanda na lokwa ba distance ya ba nzemo eza distance na moi sasa koto mobali za kuna bo musika ozoyo kaka gebele moko ka supporter charge wana te tala Karine Mokonzi a star ako solo na biri bolelo bafani bopesa ni bis tellement mobali za musika ozomona Boulba moi ma BM melema au liqueur banini po yebika na bapoto melema liqueur malili banini et troubler noko banini habité na lobakaka na lobakaka aloba mais M susu fasa loba ki ezaki kanda mais ça loka bongo te to yebi makamona ezala normal batutu na mabolingo problème ezanga te wana kutu mwa mutando te yanga trop mingi masana ngai ndeko na ngai Isaac Parker a yebi garçon est-ce que c'est vrai na ndenge wala kana Karine na ndenge Karine Mokonzi se comportera senti vraiment akobala na pena Karine Mokonzi bon toko cha pointé de garçon c'est nyonso toko cha te kobala na dira mamba nzambe ndé déjà bazalaka déjà bonde bazana bango bien bossé bien moni matata musuna bolingezanga to moni déjà c'est comme ba bebani lo bazongani eloko ndé ya bien wana MSP lobi bien ko zape parce déjà c'est un fiançailles ozo mona lobi pe MSP ko za la mariage ko za coutumeni c'est normal toko lo bateke MSP bakoki pe ko boyana be bakoki pe bala na po ebandaka na inti c'est normal ozo mona to lingati to chaka ke mabeme ndeni te Karine Mokonzi tali abimi petro asali pe ba vitro abi bon ça va ko changer mais bali loka ba fi wana oyebite ya ba kipeka lelo MSP aboti kuna mobali mobo ekutuko mobali wana kutu awanga na kuna mwana yebi kutu sansa mwana te kombo kutu ya mwana kutuko ba pesa mobali te ba kendo pesa enoko ozomona ye mo kutu fazer ya banzeli na fazer wapi mutafutela na flat mona bandal bongo so yebsanga ofutela flat zo futela au foot à Rambongo te MSU ndengo sana tito koma MSU dans une semaine mama colonel na kokanga karwana MSU basomelo MSU ya ba $1,300 ozo vanda place no foot à Rambongo te ke mobile aboti se bana bafanda na esika bazala mobile nga nzima mwana ngo il faut ba nzima pete yoko botsa ngape roza na ko sente mais funa nzima mwana ngo MSU se mango ze nga obeze nga MSU pete lo bakake mobile amta botse bo est-ce que totalement mona batanto plutôt pe to yebite lobi nango ozo bande mona Karine Mokonzi pas Karine abota na été ko pe bako boya na senti le lozo su mobile musu po na boti te mais janvier tozio le loto solo la pe masolo yango affaire yango quotidien na makambu ya enlèvement bokomi ko enlever yango bino na ba groupe mususu équipe nationale mpe bolinga ko laxa mpe nini que le lope to mona que no ba komi ba enlever Tantine Emily ba enlever Tantine Emily que non soit disant que non ba ti pesa ki ba tout $30,000 pour ba enlever ba sanga Tantine Emily bokenda ka tate ko contribuer na pasi ya muninga pour partager ensemble les douleurs. Abir $30,000 c'est belé MSU bayoka ba soma na ebité botala no ba valeur abatu mutu loka Tantine Emily est-ce que mutu penda ko bimisa $30,000 penda ba lever Tantine Emily est-ce que ça na sens et là musu peto sala pe batu à la sénateur sénatrice pardon on peut nazo comprendre te azana nunani ba bimisa $30,000 mutu mo penda vanda bimisi $30,000 pour ba lever mutu loka Tantine Emily ye moko nanu nem sunda ko afutela na ebité soki na ba benga wapi na ba jeba ba zelo wana ozomona na ebité ozomona MSU ça pas même na valeur mais la pe mai kuna te te comme la mai ça problème te so ba au pire na nzela ko kabela mai yo kanti mai ba pimela ngo mutu na ko kota lopango na sengi bo kabela mai ya pio na komela c'est normal et bimana na régie des autres foutre na fin du mois bo facture à régie des autres ya combien yo kanti partie à régie des autres na banda ko auto vanda lokana ba cité ba nini ba ba je veux ko ya $50 te et alors ba primo ya normal ko kabela mutu ne sumai so na meli na ko wanga na ko mela mai mais ça na ba ndenge ko yebisanga te na ba ndenge mo bo ndina rapa Karine yebisanga. Merci bientôt solo l'affaire Amindou le Siko avec janvier le lot tozotala ba disque pe ba album ya ba musicien et bimi s'il faut janvier tangelanga 5 groupes où ils ont ça quand même une fierté actuellement il y a musique ya Congo 5 groupes el bosso na rotanga pas biso zo trophée héritier watana bien zo trophée
numéro 1 pas eu trophée moi muta eu trophée na minute il faut okumisa ye pour le moment ye mutaza premier héritier Gucci Wata Nabe patron paye mutazo mené mikolo tozongi susu to mona susu Chitani Gola azali susu talaka ba kupanda toso moni ba nzembo betami wana nazo ba mela talaka mukonza rumba malgré msusu héritier temo panzi likolo tosi trophée ya nzembo moko ya BM ye pasala ye kaka cheta azali tozonga lisusu papa chéri Maman nanga etalaka muta disque bimité mais ba concert rebelle bimiseka nzembo moko voilà nzembo wana na biso autangola mais na biso ke il fallait que avion mais tellement contretemps et reportera papa chéri tala patron linga obimana ba moi talinga ma retard ba nini bris mais akene na nzela lufu nazo yebisa yo talaka ba maman nazo yebisa yo ba maman lufu ba tomboki na be maman bo excuser biso ha bo excuser papa chéri pour te dire que bo sala ba perte na miyibi ba yibi bino ko saranté pour mo na relonga jibe mais bo excuser auti angola par ye susu mais suka to zonga li susu talaka ti lelo nazo yebisa yo papa wana na yebite ya fimbo malgré tokende équipe tokende na biso coupe du monde té mais papa nanya wana papa Félix Oazé quoi fimbu monstre muku wa bongo fimbu joueur nyonso ye bitala ka kanyo 3e oh 4e tozokende ozomona talaka fimbu na fimbu ti lelo bato babinaka fimbu solika ba jogolo kola ba junior kabanango kosha mobala Chimène Dior ozomona fimbu lokola ba jogolo ba fiston libenge joga mat babinaka fimbu siko yebisanga ba mboze bazobina fimbu zo yebisanga apote ozonga mikolo tozobina nini jouer les ballons voilà Robino Mundibu jouer les ballons okosha junior kabananga jouer les ballons. Malgré autant qu'il y a ba misusuté, ça ne pose pas problème, c'est pas grave. Et alors janvier, to tonga siko. Oui, janvier, bata poto vraiment, faut pas solo là. Te bata poto ba solo bien. You sangani bata poto ba solo là. Le roi Junior Kabananga, ya Chimène Dior. A solo là qui toko vraiment. Na sepelane makasi. Ti wana garçon, wana play. Ozomona parmi ba jogo na Congo o asola loka Junior Kabananga bona yebite. Bako zala kompe bako zate mais Junior Kabananga mona yolo solo so kutene ka abonné na lo bababika ke janfi mona yolo mobali Chimène Dior tanga mona ngabo yebike o mona yolo a solo la kana niveau ko sokana te totonga ta Karine Mokonzi muke. Oui ba ke mame Mila le kane pe la baronne na moi succès. Mame Mila zana nani na Congo awa yo so mona ki peka na so expliquer ka so mona loka ba noli lelo ya noli on peut comment loka ye andote kana nini ba benga ngoni nyo niampul mais na minute so mona ko mo user ko emso ameka ko kretche mama nani loka Karine Mokonzi pour ba comprendre que na minute c'est Karine oko sala émission so titre Karine te moi batu batala ezate ngongo zo mona pa muta lekeza mwa pasi o mona ba mama milité a sala actuel anga créer basement loka ba viola ki ezo simbate na lobby webi ke salon moko la na poto salon biométrie show de show salon biométrie show de show ya vie na ngai ya prêtre Loua ou Michel et quoi faire kitoko quoi. Bon, et bah t'as salon no ibsanga c'est quoi faire vina et quoi frapper ndeko nanga Isaac Parker a ibsanga déjà salon akenda kuna na salon biométrique na mona ba ben abimisaka wana talaka garçon wana play yemo ibsanga jamais sona koti na salon biométrique talaka nde ba sala nga pona zala po mona bineke ba nafi pania ba hotel na bo nafi pania bi janvier ndeko nanga Isaac Parker ba kati suki kuna tina mabaya merci cré mama tina na kati Lille ba bisuka mais Royal qui n'allait les mamans sociales à solo la rakitoko moi si pe à poto donc Lydia Abiri pas solo la rakitoko Paola Schengen qui est à Londres Gauthier Bele pas solo la kitoko janvier va dédicace rapidement un pina numéro et téléphone pour na batutu bana besoin contacter janvier c'est bon on peut pas dédicace que tu fais na avertir bateau bazo mekana Karine Mokonzi so mona nazo ebisa mona naza pena moni naza bolo bina ki na kanda fona la ki bina pongi mais mutuna bande osala na bien te par rapport MC ya ben sanité loli nazo ebisa yo loli il faut que bana Karine Mokonzi aza muninga na ote osomona oko meka pembe na Karine Mokonzi to moni ba couple bato ba ko taper masolo ba on a expliqué non ye est-ce que yo obala yo kuto ta garçon nzambe na nga yo garçon yo nzambe garçon infection yo pesa ko tuleki na infection yo nzambe nzambe na nga leki na nga lela na kombo na yo noli yo
faux garçon mo écoute na kino bande ko teka non yampoule omoni ba poto obeti libaku obeti non libaku place non ya bien opende ya bien obeti libaku ke poto mona poto sugite biso to ya poto na mama Esther Malone na bisinga janvier zala calme ozo ya poto na passeport no kala mingi te ozo mona ba madame Angelica madame bisinga janvier ozo ya poto eza loka ba fi oyo ba mali jeté oyo ki peka peka loka sali ba association na yo na ba noli so na ba nani yo ki peka peka yo ozo mona mbongo no ya flat ozo ko kofuta te yo mbongo na flat te publicité na bino komaka na Karine Mokonzi bomoni ka le karabino yeba ko boya te yeba ko boya mututu ye na raboti te yo so boti mwana déjà so boti mwana kutu tata kutu tilelo kutu ko yeba na kate bongo siko so expliquer nga yo ozo mona en plus na so epsa so mame milio kotanga komba wata papa mate wata muninga na ote yo yo wata ko pesa $30,000 pona akabela biso ba janvier boto to beta ta tourner ba poto na ba biribo équipe nationale bo ba te exposer na yo wana onani yo mto lo libaya to ba pesa nga yo fele nga na ozwa yo te esa mutema pasi pardon yo yebisa bino ifo bokeba Letisa Mangoke mama na Chacha Kenzo Suzanne Ngalula yo na zolo ba makambo oyo bana na ngana poto wana bazana ba Shanice be Elohim ozomona be Elena ozomona zolo ba merci Crema Matina na bote jo mabaya yo yebi ba petite sœur na ngana poto wana baza ebele na zolo ba nde na zana na kanda abir na zana kanda ya Willy Musheni oto sala nga signe lobe doser ya Willy Musheni lobe omoni pona Karine Mokonzi na yaka mabe omoni na zo ebisa yo général des fa ou pas lobe doser s'il te plaît général des fa Linda numéro 10 numéro 10 Linda numéro 10 talaka yo ndengo zalaka wana sans oublier Grâce Chile. Oh ba fan de ça voilà moi c'est grâce Chile kitoko talaka yo place oza talaka yo na bosanité Linda 10 match na bosanité Gucci Murino. Voilà, numéro de téléphone. Na bosanité numéro de téléphone nga so lingo contacter nga un peu de conseil pour naza monter pour na bi bata poto loka ba Gisèle Nzinga balinga ba kitsangai ba ser na biso ba royal qui n'allait les ba conseiller ba kiti sara ba ya Myriam bisinga janvier linga bazara trop il faut la tabazara trop ya Myriam ba bisanga ba conseil pour bo kitsangai faut benga na numéro o ya Myriam abenga ngai plus 243 ya Willy Musheni code mondial 89 50 53 549 plus 243 89 50 53 549 ozo mona boko benga nga janvier boko zwanga nde Isaac Parker abenga ndenge masana ngai Dan Ferrari en plus masana nga na ko bosana te na kati ya Lyon wana yo kutuko na ko bosana ka yo te masana nga ya play est-ce qu'il a bonne loufoua est-ce qu'il a bonne loufoua yo zenga ya kati na bosani binote na pesi bino nyonso to ba mbote sans oublier maman na ngai mama Tina loi bomé merci Krena Katia Lille sans oublier des snow acoustiques na bosanité équipe nationale mobimba to bani na biri to zana yawa to bosanité leke tout Cynthia Wadol to bosanité mami la baronne 3 fois to bosanité GL show afilora la taille babi yo to baskila ba boko koloba a fait sa boto la binote bato boyebi bolingaka vie nga afilora la taille aboto li bango nani aboto la bango ba pire vie bo mama baka oya Willy Musheni venanga oya ve choisir ma tête yananga été ve choisir ba ve mo bo se respecter sonne na lo babo yega so la mingi yebika dollar merci Isaac Parker garçon de l'X sans oublier Isaac Parker yango. Merci, nous sommes presque bien à la fin de ces belles et grandes émissions. Donc, Lobby René Abiri, je voulais sortir de mon silence. Mais non, bimana silence n'a raté parce que Royal qui n'allait na Lydia Abiri basolo là qui puis ça la René Abiri Tokos. Merci donc à celui qu'on appelle Shadrach Disquared. Babi mes condoléances et Sikozali. Donc merci aussi à maman Rosette la fleur d'Hambourg et maman Moko bien mon thème Pembe. Donc merci à Gauthier Bélé. Éloge Mouya, le général des Faouya, Willy Musheni, véritable code mondial. Aïe! Boucle! Mon atier, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, là-bas, cité Pola, mais cette fois, Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs.
congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asika